Wana iloba yawa zotinda bino na punition tene tumbute na zotinda bino na voie ya malamu koyeba nzambe se kozana bolingo kosambela nzambe za maluba munoko te nzambe uyeba tinda bino mutu na mutu ale mutu mutasenga non ça c'est la division na luyembo vous aimez ensemble motema ils s'adapter comment vous devez vous aimer. Comment vous devez avoir la patience, comment vous devez avoir la douceur, la tempérance, la bonté. C'est ça la charité. Parce que bon, vous avez la charité, ils ne verront jamais Dieu. Attends vivre dans les autres. Attends aussi abondance dans les autres, s'il vous plaît. Abondance, c'est comme mon l'olate. Luka nyonso ya mokilité soki ya wabongisela yango ata ulukite koya c'est pas pour te ya watinda bino ke bozala ba freiner ya non, travaillez durement et faites travailler votre cerveau. Quand vous avez l'unité de la foi, quand vous avez cet amour, quand vous mettez ensemble d'un commun accord, Dieu est au milieu de vous. Batini ona koluka matérialité Modonioso a sauté makambo Christ alobaki te na prière à notre Père. Pour vous ce que vous avez, contentez-vous de ce que vous avez aujourd'hui. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ça suffit li pa oji lelo lobi etalien moko yao. Ayebi yango akoya akopesa. Mais sans le kabilo ko tu ya mokilo na nzoto za distrait. Oko bebi sa molimo na yo. Amen, peuple de Dieu. Yo wela ngote, poko la bongisi la yo, oko sale forte po yela yo. Est-ce que vous avez bien, hein? Sale fort, Josana mokilio. Omona na kanambisi la tata. Parce que Mosambila solo, aza poussière à pambate. Parce que molimo na ye eza putulute sambela potiko la peso motema bolingo. Parce que quand vous avez l'amour, vous avez Dieu. Mais si vous avez l'amour, amour, vous avez prononcé dans mon okamotonos, dans mon tamokila lobaka amour, amour, amour. Dans sa temple lobaka amour bolingo. Si vous pratiquez ma langue dans mon kiliol, vous irez au ciel. Si vous pratiquez toujours ma paix, attends autant de vous là. Parce que vous avez seconde vie pour nayo. Vie wane vous avez la passe. Partout ici que vendez au moins iloba. La qui ça comportement ya malam s'il vous plaît. Vous la kabilo ko ya mokilité. Boya wasate ya mokila makamunios bazalaka nango bakenda bazali nango bakokende bakoya kozala nango pe bakokende akwa bon kolanda biloko o muto atikala ko abandonner na mokili zwabo moyi na yo mobimba pesa baninga valeur longola ka ya yo valeur kumila sa valeur te mwana liloba zwaka valeur na yo pesa na baninga yo mikitisaka sozo mikitisa usambeli ya solo mesoko mikitisaka te usambela kate kondima moninga no moto kokitisa ta moninga no moto ta moko te na motema na yo jour et nuit talaka bomo eno kitisa ngona se ata osana charité ata zona bolingo. Au pêche biloko nyonso pas babola po bakabula mais ce que ça na charité au mona tatate. Mais comment expliquer cela? Au pêche biloko pas bat bilamba bilei mbongo mais aux na charité yawa oyamba ote douceur ya motema. Et là c'est très important kolakisa motema boboto motema bolingo po mutambutane sika na mboka na tata boyamba luyembo bombela ngasika na bokonzi bwa likolo lakisanga nzela ya kokoma mboka na tata
Mais voilà, ça va de prière. C'est pas ça. Méditez tout le jour du fond du cœur. Méditez. Est-ce que hier, je fais du bien ou pas? Est-ce que j'ai aimé les gens ou pas? Tous les jours. C'est ça la véritable nourriture de l'âme.